Et c'est moi toujours nanga koyeba ko pesanga confiance ya ko informer bino pe ko analyser na bino politique ya mboka na biso tozaka toujours wana kindoki politique ya mokolo lelo ebandi émission d'analyse politique au bolingaka mingi bolandaka partout dans le monde na pesi bino mbote. Bonjour, bonsoir, bisika na sobozwa milo na zanga mokote nazali na invité azamwa la moi si c'est une dame pour dozape na moi ya ba maman et ça toujours pour continuer ezali bongo moko ya ba cadre ya rassemblement de démocrates Tshisekedi RDT en sigle. Madame Fifi Muntu naye tokosola mwa mingi na o etali cause ya basi ana mboka na biso per lisusu o etali bongo politique tozo continuer kolobelango awana kindoki politique to zali na Madame Fifi na lobaki yango. Madame Fifi to pesio mbote. Beauté, madame, et bonne fête, ya ba maman. Merci pareillement, bonne santé. Santé, Zamalam, par la grâce. Madame Fifi, okoki se présenter pour mon kilo e bayo. Ozanani uti wapi okomikuti na politique lolenge nini? Ngai kombo na ngai Fifi Muntu Mujinga. En principe, nazali entrepreneur, nazali couturière, modéliste, styliste. Ça fait 33 ans que nazo sa musala oyo. Précisément na Bandal, na Prince Kassavou. Na yango après bané ebele ya kosala musala, je me suis dit pourquoi pas ngai pe na kuki kokota na monde politique. Yango wana na 2018 tango masolo ebandi na moni ke moma yango oyo ekoki tango Félix atelemaki mpona kosangana na kokota na masolo ya politique en tant que candidat président. Yango nanga pe nazalaki na kati nazalaki moko ya ba candidat na députation nationale na niveau ya Funa, bien que to lekaki te tozalaki ba meilleure perdante parce que président na biso alongaki, donc tant oui alongaki ezalaki esengo pona biso attaque tozali na libanda mais tozana kati kaka. Et le monde autorosola sur la cause ya basi mais autorosola pe na likambo etali politique donc tozo kende de deux côtés mon amboka Fifi Muntu tango yo ozuite na élection nini salema kisima depuis wana ti lelo ozo continuer ko bunda ozo continuer ko sala musala oza vraiment ko sala nini? Bon, toza ko continuer quand na lit oyo ndenge mokonzi na biso ya RDT qui est Sylvain Mutombo ndenge amemelaka biso ndenge tozali kolanda nyoso to ya salaka to sala na kati na kambu nyoso ya politique toza ko se battre na ye elongo. Lokola madame, lokola mwana mwasi, est-ce que ça facile ko sala politique na mboka na biso? Bon, eza facilité mais il faut s'accrocher soko lingi surtout mboka na yo biso tozali on pona kolite surtout pona mboka na biso justice ezala ya solo que moi si pas à la représenter moi si o ya solo moi so azala quand même na bo solo na kati na ye moko personnellement azala na kati ya politique et non pas que okende kaka moi si pona pouvoir pona mbongo pona nini mais souci na biso pona to sunga mokonzi ya mboka na mwa mokema ye lobiso to yebi pona to koka ko travailler na ye longo po akoka ko sala musala nyonso te na ba petit moyen misala o to kokozala nango to tambola na mokonzi ya mboka elongo. Lobby tozala ki bongo na journée internationale de la femme où ils ont célébré chaque le 8 mars et thème yane où ils ont leadership féminin na société égalitaire numérique na ère ya COVID-19 le to ko kolobela na mboka na biso na société ezali égalitaire entre hommes femmes. OK, toki kolobela ngona ya liboso ya vana banda pona likambo ya fête ya ba mama naza kopesa d'abord ko déduire fête oyo na maboko ya mama moko mama wana mama Marthe na pesi ye yango fête oyo ezali malamu mingi pona ya azali mwasi oyo alite na politique na pasi na bisengo. En tout cas chapeau pona mama Marthe na yango nde balobaka derrière un homme se trouve une grande dame. Alors na yango pe naza kopesa yango lisusu lokumu na mama mokonzi ya mboka et na profiter na moment pona ko souhaiter susu bon anniversaire au azali na elongo na lobi to fêter mois de femme lelo anniversaire na
tout comme nga moko pe le 6 mars ezalaki pe anniversaire nanga alors na tombeli ye pe bon anniversaire et bonne fête des mamans so les aroments moi ya ba maman ezolanda na bon anniversaire na madame première dame de la République maman Denise Nyakero bisika nyonso azwami kasi tokoyi tozonga na émission na biso kolobela lelo na société égalitaire nini esengeli esalema. Est-ce que tu as déjà à niveau ango? Est-ce que ma cambeza ko ralentir ce qui a kokomaté est vraiment pour la nini? Ni les ont freiné moi si à comme la société on est égalitaire entre hommes et femmes. Non, ils allaient déjà pour na total qui na gouvernement passé au président à Salaki, tout le monde a quand même que basi bazalaki quand même représentatif et puis na mbala o to yebi ke bakozanga pe li susute mais yango na kosenga na ba mama oyo bakozala lelo na politique oyo ya lobby ya pouvoir ya lobby ya gouvernement ya lobby ya union sacrée basala lokola ba mama ya kalate po ya ba mama ya kala tozaki na mwa soni po ba représenter ki dignement ki bo mama na bango te na mosala po mama soki azali na kati ya esika bato baza ko tia désordre mama chaka pe non et non pas que so ba lobi jalelo ka mama pe okeka na jalelo te mama foye bandinga koloba non mama yeba bendi mo bakonzi wana na pembeni na FC bango te moni ndenge tozo tambola boye eza malamu te comme ça mokonzi ata boye place wana za mokonzi tango ko kenene balobaka la nuit porte conseil akende ko réfléchir te mama wana alobaki likambo wana toko sala ngo boye te et non pas ko kende na ko bebisa donc mabe ezalaki mingi na yango nazo senga na ba mama oyo bakozwa chance ya kokota na gouvernement ya union nationale union sacrée passe à la sonité va représenter vraiment ndenge esengeli ndenge ya bo mama maman Fufumbi mutu tozonga mwa sima tango lobi que moi makambo milinga minegesa ki na gouvernement il kamba oko mona te que ezalaki parce que moi si obatie wana azalaki azate parce que a mérité eza parce que ba pesi quota ya parti national to ba nommé na mutuboy est-ce que azana ko pesa bango lisusu kozongisi la bango o ezali bongo ba mérite est-ce que moi si o ba tie place wana zo mérité place na ye sinon yo basi yo so bazalaki na bande ko mérité ko zala wana effectivement bazalaki te ke bazanga ki mayele mindelo ko ezanga ki nde bazanga ki nde leadership bazanga kinde ki eloko bango bayelaki kosala la mutu te mais baye kosalela pona ekolo so ba pesi yo poste basala pesi yo poste pona président songolo pakala te to pona groupe oyo yoza ko appartenir te mais pesi yo place pona yo kende kosalela ekolo donc komi kosalela pona ba parti politique nyonso komi kosalela pona mboka mobimba na yango nde bazanga ki eloko wana ba mama oyo ba utaki koleka c'est ça gashina bango basalaki Beba ya makasi yango wana. Ce qui lelo ba pesi yo ministère ezo kamba ba maman. Eloko nini ya liboso ko sala pona basi ya Congo yo mona keza pasi na bango ko relever. Pasi ya ba maman makasi ezali ya ke boyokani bolingo entre biso na biso ba maman ya Congo tozala bomoko. Na pesaka toujours exemple ya ba maman ya Sénégal. Ba maman ya ba West Africain basanganaka bazwaka ba crédit kutu na ba presque pas na ba banque oyo yaka na ba mboko te basalaka regroupement ya bango moko batombola kita na bango batombola économie na bango moko na effort personnel na bango moko yango na sengaka ke bango soki tozali ndenge balobi union sacrée et nous les dames aussi tosali union les femmes entrepreneurs tosali union tokotambusa mboka na biso comme il faut na ba petite et moyenne entreprise tozali na yango. Madame Fifimu tozali na on a plateau na biso kindoki politique tozo sola o etali politique mboka na biso mais mingi o etali bongo likambo etali basi na kati ba parti politique oza moko na kati ya lisanga regroupement de démocrates tshisekidistes RDT ce kolobela likambo etali ba critères nini basi o ba sengeli ko so bibonga ya lokumu to pe ba poste ya responsabilité sengeli baza nango ekozala vraiment nini. Excuse-moi, pour ba maman oyo basengeli kozwa ba poste ya modèle wana feza la ba maman ya bwanya ba maman ba ko kisra biso sonité ba maman ba ko kende pona peuple d'abord ba maman ba ko kende pona kosala musala pona parti politique songolo pakalate ba ko kende pona union sacrée o ezali ke lisanga ya ba bomoko ya
mboka mobimba quoi po ba mususu bakokouta kokozala pe aza na province bapesi mosala awa na kati ya capitale aye korepresente nani province na ye aye korepresente ka province nete ma aye korepresente sikoyo capitale na biso Congo na biso mobimba na yango tosenga bamama wana bazala na bwanya bamama ya piko bamama ya solo o bakopesa biso soni lobi te bamama ndenge tomonaka na batango bakala bamama oyo ya minene wana bazalaka kotombola ekolo baza ebele vraiment. Oui, effectivement baza ebele napesaka toujours exemple elera époque ya Mobutu bamama basalaka politique bamama Kanza bamama Sita Sonia bamama Ikila Lionda baza ebele bamama Zuzi wa Mbombo bazalaki kosala politique jamais oyoka place ya azali makelele yo boye na bayeba ke kopesa bato pasite mama soko ki osala politique mama faut azala mopesi conseil place mibali bakoko bebisa mama abongisi mama azali wana pona nini pona koloba kaka wite parce que bapesi ebonga te mama azali wana pona kopesa conseil na mokonzi ya mboka eno pa ke to mona ka bango na bitando mike likambo ezalaki na bureau bango baleki na bitando mike babandi kosala guerre na bitando pona eza malamu te tolingi mboka na biso ekende malamu en tant que maman na koyoka koloba elingi kolekisa ke mwasi azali moto ya ba guerre te kasi koloba nini na ba oyo balobaka ke mwasi atongaka mboka te lisese wana omanyolaka ngo lolenge nini te mwasi atongaka mboka c'est pas toutes les femmes ndenge balobaka kaka ke soki moto moko abebisi ekuba kobenga bino nyonso ndenge balobi ndoki biso nyonso tokoti na molongo wana non nous sommes pas pareil moto na moto aza na caractère na ye yango wana tozosenga ke mwasi oyo ya lelo ya Congo toza na Congo ya sika donc histoire vraie histoire mwasi oyo akokota na akozwa chance ke mokonzi ya mboka apesa ye place akende kodirige esika moko ya monene asala biso soni te po voilà l'histoire ya RDC pardon voilà histoire ya mboka na biso ebandi sikoyo oyo nyonso tosalaka ezaka masano siko tozotombola mboka mokolo biso tokokufaka totikeli bana batikali na esika moko ya malamu basali politiko ya malamu enon pa ya injustice politique ya moyibi te politique ya solo. Madame Fifi Moutou soki mwana wa mwasi ayebishi olelo kalinga sala politique réaction no ezani nakoboya te nakoboyaka te omoni ba bien fait nango effectivement ba bien fait ya politique ezali ba ouverture ezali ba makambo malamu pe ezali na kati mwasi aza exposé te na kati ya politique pas du tout soki yo moko lingi ko se faire exposer o ki ko se faire exposer okei kaka na bitu moko songolo pakala mais so okei na lit oyo ke na ke ko bunda pe pona ekolo na ngai par na ngai pe ezala apport na ngai moko ezala na kati ya mboka na ngai ke na kati ya histoire so batangi ke quelque part ngai Fifi na salaka eloko tel ekozala malamu et non pas que batanga ona bosalite ozali moko na kati ya lingomba Rassemblement des démocrates tshisekidistes to lobela nanu etel mangoba politique nini ezalaka to pe eloko nini esalaka ki bapona mutu moko boye akende ko représenter parti na bino na kati ya gouvernement to pe ne bonga likolo po to moni penza basi bazalaka mingi te so ezala ba critère o esala ki bapona mutu boye te ezala solo nini po batia mutu na esika ebonga likolo omoni makambo ya kopona basi tobandi kokota ngo sika oyo effectivement lobi ezalaki mais lelo penza mokonzi ya mboka azobelela ntango nyonso représentativité ya basi ezala na makambo nyonso na yango basi oyo bakokende wana tozosenga na bango kaka ke balobi mpona nini baponaka bongo mpona toza basi baza ebele moyen bapona ebele ya basi bakende na place moko ezali te baparti politique mpe eza ebele donc bakoki kozwa mpe ntango moko parti par là mpona kosala union sacrée. Mais c'est là évolution ezali uta indépendance kino lelo soki toki kolobela mwasi ya lobi na mwasi ya lelo sur le plan politique évolution ezali est-ce que basi bakoti vraiment ebele na kati ya politique? Effectivement oui basi bakoti ebele na kati ya politique basi bakomi vraiment ebele na mosala oyo ya kobunda pona école. Tu peux rappeler que Madame Denise Nyakero, première dame de la République, a Kenda qui le comment
Premier ministre Sama Lukonde wap basola qui na likambo etali place ya basi na nouveau gouvernement tokoliki avec plaidoyer ya madame Denise Nyakero koyoka mape na gouvernement Sama Lukonde o basi bakozala suffisamment représenté. Tozongela yo mwana mboka madame Fifi Muntu tolobeli mingi mwasi ya politique kasi tozolobela mwasi en général pe na République démocratique du Congo basho ya fin fond basho ya basho baza na place rurale basho baza musika bazo vivre na bilanga bazo vivre na côté kaka et oni ezosala que mwasi atako ye mutasala ka activité belé azoteka na wenzi azosunga libota mais mwasi azakaka valoriser te société égalitaire to pe parité zo commenter c'est non yoni ezosala vraiment que mwasi aza toujours na retard. Bon, quelque part dans la moins injustice na ba ndeko na biso ya mibali tango mususu bache na esika wana ke pona a minimiser mwasi a préférer mwasi akosala likambo te vaut mieux na tuwa mwana mobali asala ya tant mwasi azali na capacité koleka mobali oya chewana mais ache parce que aza moninga na mobali mais je vois avec Fachi kezo kenendenge mususu vraiment ezo kenendenge mususu ke mwasi akomi kozwa mwa place na ezala ta ba mama Marichal ba mama union soto bazo mutu na musala na ye mwasi akomi kozala na kati na place na politique tala yo moko pendant temps mulai mwasi handicapé batikala ko pesa e valeur te handicapé pona biso ezali neti ezakoma ke ezali ko neti style tala ye kuna handicapé mais lelo mokonzi mboka pesi mwasi handicapé apesi e valeur pona lelo bibasi bazali na handicap bakoka kotanga pe classe basala lokola moninga na bango tala place akomi lelo azali na place ministre ya handicapé donc c'est ça mwasi lelo azana valeur. Ce qui est là qu'on change d'identité, topé cause ya mwasi ya Congo, ça na fin fond et là on est vraiment mokonzi mboka sengeli ya sala. Bon, mokonzi mboka il faut normalement pour appuyer mini ba ONG, pour appuyer ba PME, pour na baye ba souci ya basi oyo bazali dominer que ba souci na bango ezani pour na ye moko mokonzi mboka pour na ekomela ye ekozala passe par rapport ya ba ONG na ba association nde bakoyeba mbela ya maninga basi o bazali na ba fond o ba posa na bango kezali nini qu'est-ce qu'il manque pona keba koka kotombola pe musala na bango bazali kosala ba besoin na bango kezali nini pona koma na pa ya mokonzi mboka ou soit comme pa ya mama présidente pona komisela pa mobali na ye. Tokolobela likambo etali élection ozali moko ya bayi politique ana mboka na biso mwa ndungu ezoloba mamwa mingi mikolo oyo depuis évêque ya catholique prince guide catholique balobaki likambo ya élection na 2023 bino baye ya rassemblement des démocrates séquedistes vos approches ya de paix bino bomoni likambo ngo lo denge boni tomoni ke ba précipité parce que il fallait que tuba kende ba tuna mokonzi mboka ke recensement ekozala mokolo nini ba précipité parce que Félix aboyi élection te na seni kutu nanu ba changer motu te il fallait que ba bouger ba lobake sala tout nommer motu mususu na seni po nanga azala kaka te po équipe nyonso ya nanga il faut vraiment ko balayer bango po bazana virus déjà alors nanu ba changer seni te il fallait tokende siko na recensement ta yo moko yebi mboka na biso ndenge tozali envahi na ba expatriés ba étrangers de gauche à droite ba tondi na mboka na biso bazali identité na biso ezana ngo mutu akomi lelo ba mutu so bazotambola na carte électeur ezali identité te et debiso kaka pona ke tozala na mwa document moko moke tolekaka nango na nzela mais tozala na identité te banda mobutu akenda toza na identité te il faut tozala na identité et puis toyeba ke qui est qui toza na bapaya boni na coin tel bapaya bazali boni na mboka tel bapaya boni na commune tel tozala na bapaya boni yo congolais oyo azali na Kinshasa lelo ba Nigérien bazana na mikanda na biso ba Rwandais bazali na mikanda na biso ba Ougandais bazana na mikanda na biso ba donc ba africain ebele bazali ko vanda na Congo bazana ba document na biso alors il faut toleka na recensement moi na Congo nyonso to ezali nzinga na yebi ki abike o azali congolais te mutu nyonso to yebi ke o azali congolais te tant tozokendo sala recensement boyebi déjà bo signaler que porte tel kuna ezala kaka ba paya na ba paya.
likambo recensement bo soulever les loba ya cash pays de pes et koyi komema biso te que to les cas délai ya constitution na o etali élection esengeli en 2023. Délai ya constitution tokoleka yango te parce que mokonzi ya mboka azoluka kutu ke constitution wana babongisa makambo mpe eza ebele ya kobongisa constitution wana mais makambo ya botali bino moko 2 ans oyo asali ata kutu soki bango bazalaki ou bien bazalaki te 2 ans oyo président oti koleka oyo asali musala te. Voilà le moment où président zobanda musala sikoyo na union sacrée oyo nde musala ya président Tshisekedi azobanda musala nde sikoyo. Tout ce temps là il n'a pas travaillé. On dit que 2 ans etikali na bino bokoye ko sala que élection paysale. Nzambe asunga tokoki kolobela ngo awa te biso tozali ba technocrate pona makambo wana te bao bazali bien censé ya kopesa ko planifier bazali. Alors tokotala neme tout d'abord ezali primordial ezali recensement. Le reste tokokoma toujours na maponami wana tokoboya te maponi sala matin tokokena maponami ce recensement ça imité c'est que élection exacte. Mais comment tokoko kende na maponami sans recensement tayomo et ça maloko alobi kuna tomoni kuna na nord Kivu kuna sud kuna nde batu bakufaka mingi kuna ba électeur bazalaka ebele ba se multiplier kaka tu vois yango tozo lingar tozo tenir vraiment la recensement tozo besoin na yango. Nangamo na bino ba cadre ya rassemblement de démocrates tshisekidistes boza na kati union sacrée gouvernement union sacrée kanami te zobima tant bozo mona ba ambition ndenge ndungu ezo sala ma départ et d'autres bino bozo mi be ndenge ni na o etali avenir ya union sacrée o bino boza na kati tozali kaka kolite ke biso mpe tozanga te tozalaki na kati ya lite wana tomuyaki mpe bamayo na biso lera lite ya mponaki lelo mokonzi ya mboka azala na esika mpe ye atikala mpe kobosa na RDT te atikala toujours kozala mpe lisu likolo ya RDT. Alors na yango toyebi ke ya kotika mpe RDT te ke ekweya kao sans ke tozala représente na kati ya gouvernement ya union sacrée te toza na kondima ke tokozala mpe kaka. So bino bozali bo ba misusu baza kozela que bazala soki ba mikuti na kati ya gouvernement wana te avenir ya union sacrée ko kozali. Non, union sacrée ezaka ke ba pona ba to multiplier susu ba poste ezala susu ba 60 quelque ba poste ya ministériel te. Non, union sacrée longi koloba ke tant soso raté ministre okozala PDG okozo ko ke ma fonction ezali ebele ba poste ezali ebele ba to mona ka gouvernement te makambo ezali ebele. Donc c'est le moment que Congo to se réunir to tambusa mboka na biso mutu na mutu amema apport na ye na kati ya mboka oyo to welelaka ba pouvoir te to welelaka ba place te mais to sunga mokonzi vraiment ye na idée ya ko changer to tambola na ye elongo to landa quand même moi idée na ye to mona ndenge to za ko c'est un conseil européen na bandeko ba ko travailler et le monde président de la République pour perdre déjà 2 ans de nebito bobo sali kolobango ce que ça na conseil moko ko pesa bango pour na réussite totale na bino tant bo pesa bilan liboso population et za la penzani. En tout cas bandeko basi pe mibali oyo bazali baponami na kati ya union sacrée na kati ya gouvernement to na misika nyoso to bakochayo ko sala biso sonité pour makelele nyoso toujours sala oyo koloba nyonso ezosala to kende pamba bakolakisa biso misapi tolingi balakisa biso misapi te tolingi tozala na mutu tosala na mutu to travailler na motema na bolingo ke d'abord koza congolais tala ndenge bandiko na biso bazalaki kokima kwa kokende kovanda na bapoto kokende parci par là bamusu bazotolaka na bamai mpona kokimaka pasi ya Afrique. Aujourd'hui président biso azali président ya union africaine donc to meka ko aider bino surtout biso nyonso na loba oyo bakozwa chance ya kozala na kati ya makambo wana en tout cas bo travailler na bolingo obosalela oyo les peuples d'abord et non pas vous-même d'abord ou bien vos familles d'abord. Non, tolingi peuple congolais nyonso to a se retrouver na moment oyo c'est ça na kosenga na bango et surtout muyibi te batika muyibi bayibi mingi oyo kokosa kopiko pesa biso nyonso ba port wana ko kitela ba nyonso muyibi to boyi to ko dénoncer. Mais na kati ya gouvernement ozoloba ya miyibi wana bato ya kashi bazalaki bon ba se démarquer. Bon jusque là bazo sala ba audit to yebite ki nani a chaki maboko na caisse à l'état et surtout nazo senga na mokonzi ya mboka basala
bakende mutu na mutu akende koreklame biloko na ye alobake nga naza na nini te nsima nango toyebake oyo asomaki yango azwi mbongo epai wapi po soki te mawa mingi peut-être ezalaka mwa fie kozala na kati me tolingi yango te vraiment kotobanda kodenonse. Madame Fifi Moutou tokomi na presque na suka émission na biso kindoki politique moko na lelo tozalaki bongo na yo zali moko ya ba cadre ya Rassemblement des démocrates tshisekedistes ezali bongo na Lingomba Cash ya président de la République ce que ça na liloba moko ko ekoloba basi ko ebisa basi ya Congo ba jeune fille pe en particulier ko ekozala nini ya liboso naza ko bandana na ba jeune fille na biso bazonga na bandako. O ba jeune fille alelo bakomi plus na balabala baza vraiment na balabala mutu na bango eza posé te. Je me rappelle à l'époque moi qui est couturière naza komona bana basi baza kobetela biso ba porte que est-ce que nako yekola musala na koka kotonga ngape na sala boyeba bayaka lisusu te akoya lelo parent nenda ye kotika ye mais quelques jours après atiki na ye akei bana ba biso ya basi ata na mumbongo ata na ni balingi plus balabala balingi téléphone balingi ko apparaître na poche ya mabenga ba tata ya batu. Alors nazo senga bango bazonga na bandako bazonga bana na kati ya bandako pona ke lobi na bango ezala meilleur po ke réputation na bango ekomi kobeba mwa mingi. Nazo senga na bana na biso ya basi bazonga na bandako basalela ki bo mwasi na ndenge ya malamu ba changer pas courtement na bango batika bilatela akolata bilamba et transparente tant ce lamba moko légère alati même pas cycliste était azoleka liboso ba papa azako leka likolo ba jeune akotambola Kinshasa mobimbo alati léger. Non, c'est pas ça l'Afrique, c'est pas ça une maman toto la taka makuta l'air ya fête ya ba maman te. Non, moi si faut la ta 200 moi si faut la ta kolata neka ke sepelisa mokili kolata ne sepelisa ta bandeko na ye moko to tata na ye moko to ndeko ne to ata bato ya quartier na bango ino po lati boation soza choqué bakoka koto ko ebiselo to ba yebiso alokateli bango lingala te. Ba jeune fille bo changer à comportement na bino na mois oyo na année oyo ya 2021 na tango poni mois de fête ya ba mama ilalaki mais siko mama Nyakero Denise la musi yango azongi sa poto sala lit kaka pona koluka ba politique te to lité pe pona ko éduquer pe bana na biso ya pasi to lité na ko éduquer masse to lité na ko éduquer ba o bazana ko yoka te to lité pona ko pesa pe bango moi chemin à suivre ko lelo na lobi tant musubi to sa musala bo na ko pe ko lemba musala yango ça fait 33 ans na sala musala yango mais on a formé pe bazali obake babandi ba o baleke pa na ngai na mosu ba koleka ba olanda émission baza ebele o baleka na pa inanga ba kenda ba fungola pe moi ba PM na bango. C'est ça développement yango na non pas que to développer na buzo bate to lingi moi si lelo akozwa valeur na ye. Bonjour na suka lelo balobi que moi si a comme porteur ya ba anti-valeur yo ozomona likambango ndenge. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc moi si tu es dans un anti-valeur. Non, c'est plus mibali parce que on est bazoko peut-être à cause même la à embrouiller moi si pour na ko mémer na anti-valeur. C'est pas les femmes. C'est pas les femmes. Oui, faille cause à la mais vraiment c'est pas les femmes. Madame Fifi Moutou topesio merci na ndengo ndima ki koyamba mituna na biso mokona lelo. Merci aussi. Naza ko profiter, na souhaiter bonne fête à ba maman, à tous les mamans ya RTT, ba maman ya IDPS, ba maman ya Congo Mobimba, ba maman ya Mboka Mobimba, Mokili Mobimba. Bonne fête ya ba maman. Zambe abatela Mboka na biso, abatela mama ya Mboka, abatela mama ya Mokonzi ya Mboka, abatela biso nyoso ba mama ya Congo. Bonne fête de femme na yo pe Madame Fifi Moutou ontima ki oyamba koya na mituna na biso. Merci l'équipe technique ya baki ko accompagner nga. Merci na bandi nyonso ya magazine ya émission na biso Kindoki politique bo mesana ko na biso partout dans le monde toza toujours na souci à ko servir bino to kutani mikolo ezali ko ya na cadre toujours ya ko analyser ba information to ba actualité politique.